Oui, bien-aimé dans le Seigneur, merci de m'avoir retrouvé encore sur votre chaîne EHP Media TV. Topesi bino mbote mingi vraiment nzambe apamola biso mingi nalobaka toujours ke kokutana na numéro ya sika émission ezaka mpona volonté na biso te kasi mpona ngolu oyo nzambe ayebaka kosala biso oyo na français ngolu babengaka la grâce. C'est une faveur imméritée eloko tokokai kozwa te mais lokola David azolobaka il est riche à bonté, voilà pourquoi asali ngai na yo lisusu ngolu ya koyeba komona na mokolo ya lelo. Voilà, cette émission eza wana mpo tozala édifié, consolé, pourquoi pas tozala béni à travers yango, car la Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de sa part. Voilà, merci beaucoup. Lelo tozana message ya mama Lili depuis Romanu, zana message moko alingi akabolango vraiment na bana nzambe wana na sengi na biso nyonso tozala vraiment na bokebi. Voilà, tozwa vraiment na bokebi mingi mpona koyeba kolanda message oyo malamu malamu malamu. Voilà, tozwa ye na telefone avant dibi tokobanda liboso na prière ensemble na ye. Voilà, tozwa mama Lili na telefone. Mbote bana na nzambe, Oui, mbote mama. libota na nkolo toye lisusu lokola bomesano mpona koyeba kopesa message oyo nkolo ayebaki na kopesa biso toyeba kopesa na libota na ye. Ya solo totelemaka soki nkolo alobi na biso totelema toye kopesa message ezali vraiment ya mokuse. Toza na deux message ya mbote topesa message na biso tokoyeba kobonda. Papa topamboli yo mpe tokumisi yo mpo toza malamu. Nzambe tika ete yo ozwa lokumu na o nyonso yo osalaka kati na bomoi ya bana na yo. Papa toye liboso awa mpona koyeba kokomisa message oyo olingi topesa na libota na yo. Nzambe tika ete ozala na biso, molimo santo akamba biso, nkolo oyo nyonso ekotelema mpona kobundisa message oyo. Nzambe tika ete ezala mosika na biso na kombo na Yesu tosengi boye, amen. Amen. Ndenge tolobi bana nzambe toyaka mpona ko na biso moko te, soki nkolo alobi na biso totelema po ete topesa message mpona kolendisa bana nzambe nde toyaka mpe koyeba kopesa message oyo nkolo apesi biso. Message oyo tokopesa ezali message mibale. Message ya liboso ezali par rapport ya makambo ezoleka na mboka. Nakanisa biso nyonso toyebi mboka na biso ezali mboka elaka, ezali mboka oyo nzambe atia miso na ye po ete azali na mosala monene mpona peuple ya Congo. Mai oyo ezali koleka toyebi te biso tozobondela mpona mboka wana ekangolama. Biso nyonso toza na posa ete mboka wana esikolama. Tozali kotala ndenge nini makambo ezali koleka kati na mboka na biso. Nde nzambe ayebaki na kopesa biso message oyo po ete tokomisela libota na nzambe. Message oyo nazwaki yango ndenge ezali na ndeko moko ayebaki mpe na tuna motuna par rapport ya makambo oyo ezali koleka. Etango ye atunaki na fandaki kimia paske nazalaki penza kolandela makambo wana te. Nazalaki na ngai kobondela kaka ndenge biso banso tobondelaka mpona mboka. Metango ye atunaki ngai nafandaki kimia, ngai mpe nayebaki na kotuna nzambe nini oyo nakoki koloba na motuna oyo ndeko atunaki par rapport ya makambo ezali koleka. Etango nayebaki na kofanda kimia, nkolo ayai kopesa ngai verset oyo na mokanda ya Psaume chapitre 5 verset 10 et 11e verset. Totangi na kombo na Yesu. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-le comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Amen.
message oyo yango nde nkolo ayebaki na kopesa biso par rapport ya makambo ezoleka. Makambo nini oyo ezoleka toyebi te mboka ezali kotambola malamu te, bakambi ya mboka bazali kati na baconsultation, nkolo apesaki biso message na verset oyo toyebi na kotanga. Elingi koloba nini bana na Nzambe? Makambo oyo ezosalama ekobimisa eloko moko ya malamu te, ekobimisa mbano ya malamu te. Po ete nkolo asili kotalisa makambo oyo nyonso bazali kosala kati na bango bazali na sincérité te, na minoko na bango bazali koloba makambo oyo ya solo te, pe kati na mitema na bango babombi makambo ya mabe. Na yango na kati ya baconsultation wana eloko moko ya malamu ekobima te, mboka na biso ekobima te na pasi oyo ezali na yango. Na yango lolenge Nzambe apesi biso message oyo biso toyeba kolanda distraction oyo ezali koleka kuna te, parce que wana nyonso ezoleka ezali distraction, ekomema biso na eloko moko te. Biso to continue kobondela yo oyo oza kobondela mpona mboka, koba kobondela po ete nkolo ayeba kokangola biso, ayeba kokangola mboka na biso. Toyeba kotia miso na biso kati na makambo wana te. Toyeba pe te kobondela Nzambe asunga kuna makambo etambola, paske ekotambola te po ete nkolo asi amoni bango makambo bazali kosala kuna oyo bazali kokende kobongisa ekomema ata eloko moko ya malonga te mpona libota ya bana na Nzambe. Message ya mibale ezali message ya papa na biso Robert Roy oyo babengi ye pe pasteur kati na elanga na nkolo. Nzambe azali na kati na mboka wana kotala bato bazali kotombola kombo na ye me na pamba. Eza bazali kotanga kombo ya Nzambe me na pamba. Nkolo alobi boye mpona papa na biso, atikala koyeba ye te lokola mosali na ye, atikala kotia ye kati na elanga te lokola mosali na ye. Na yango Nzambe alobi boye na papa na biso Robert, soki ozali na posa ete okoka kozala mosali na Nzambe, kende epai na ye, ye akopesa yo mosala oyo okosala kati na elanga na ye, po atikala koyeba yo te lokola mosali na ye, pe atinda yo te. Toyebi ete nkolo azali kokoba na seri ya koyeba kolongola basali oyo bazali kosala malamu te, me mpona papa na biso alongoli ye te, paske atikala pe kozala mosali na ye te, me ayebisi kaka te atikala kotia ye te. Alors bato oyo babengaka ye pasteur, soki bozali kobenga ye pasteur, seke boza kose soumettre na mosali oyo azali na ngambo mosusu. Alors ntango ozali kobenge pasteur, seke okose soumettre na autorité na ye, e autorité wana oyo na yango azwi yango epai ya Yesu te, azwi yango na ngambo mosusu, seke yo okozala esclave ya mutu oyo apesi ye makoki wana. Na yango ntina ya kobenga ye pasteur ezali te, po ete nkolo ayebi ba oyo ye ayeba koetablir bango lokola basali na ye. Mpona kosukisa tozali kolendisa kaka bana na Nzambe, toyebi ete message nkolo apesaki biso mpona basali na Nzambe, ete ba vieux prophète bayebaki na kozwa mission mpona koyeba koempoisonner basali na Nzambe oyo bazali kotelema mpona koyeba koloba solo, basali na Nzambe oyo bazali kotelema mpona kolendisa peuple ya Nzambe. Nakanisa message wana topesaki yango na ba message oyo elekaki ke babongisi koyeba koempoisonner basali na Nzambe mingi, me oyo tozali kaka
lisusu kolendisa nzambe akoba kosunga basali nyonso oyo bazali kotelema mpona koyeba koloba sembo mpona komema bana na nzambe na pole mpona komema bana na nzambe na nzela oyo ya sembo nzambe akoba kobatela bango yo oyo ozwi mosala mpona koyeba koempoisonne bana na nzambe yeba ete nzambe akotika yo te nzambe azali komona misala nyonso oyo bozali kosala omoni lokola nzambe ntango ye apesaka message na ye mpona koyeba kokonfirme yango nzambe atiki mpo yokoka kosala mosala na yo me nkolo akotika yo te mosala moko te oyo ya molili ekotikala impuni tomoni ete ya solo ezali mpe na ndeko na biso mosusu ayebi na kotika biso mpo ete azalaki empoisonné me baoyo mpe mosusu batikali baza empoisonné me nzambe azali kobatela bango nzambe azali kobikisa bango ndeko yango tokosenga na libota na nkolo toyeba kobondelaka mpona bana na nzambe mpona basali na nzambe oyo bazali kotelema surtout mpona verité tobondelaka biso banso mpona basali nyonso mpo ete monguna azali na kanda mingi alingi ete basali na nzambe oyo bazali kotelema mpona solo bayeba kokanga minoko baloba lisusu te toyeba mpe kosoutenir basali na nzambe bandeko c'est vrai toyebi ete mosala oyo ekoti vraiment mobulu mingi mpona ete basali na nzambe oyo ya lokuta bayebi na kobebisa mosala oyo me bana na nzambe esengeli toyeba ete basali surtout bazali sur le terrain na Congo baza na posa ya soutenir moko na basali to basali na nzambe sala yango nzambe akoyeba kozongisela yo ya mingi mpe tokanisa mpona libota ya papa na biso Meshak oyo ayebaki kotika biso bandeko tokanisa mpona libota wana totala ete papa na biso akufi mpenza kati na komba po azalaki mpe kotelemela makambo oyo ya mabe elelo atiki biso bien ke bato mosusu mpe toyebi te bato mosusu toyebi yango tozwaki yango toyebi yango na retard me toyeba biso nyonso na lisanga kokanisela libota wana oyo message moke oyo nazalaki nango vraiment ya mokuse mpona kolendisa peuple ya nzambe nzambe akoba kosunga biso nzambe akoba kobatela biso nzambe akoba kolongisa bana na ye toyebi ete nkolo na biso akotika biso te toyebi ete maye oyo nkolo alobaki yango ekoyeba kokokisama atako bazali kokanga yango me liloba ya nzambe ezali koloba na biso ete chaque chose a son temps toyebi ete ntango ya nzambe ekoyeba kokokisama biso banso toyeba kotelema toki tolembaki totelema tokoba kotelema tomoni ete makambo ezali kobongwa na malembe baoyo bazalaki ya kobatama moni nzambe akomi koexpose bango elingi koloba ete losambo na yo losambo na nga losambo ya ndeko kuna nzambe azali koyoka tika ete nkolo ayeba na kopambola biso banso na kombo na Yesu tolobi boye merci na message oyo bisika nyonso yango ekokoma tika ete nzambe akoka komimonisa kati na libota na ye biso banso merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, Bible Zoloba qui s'est poussé par l'esprit, des basali Nzambe, et bakolobela dans la part du Seigneur. Toki ainsi de l'Éternel, Oyo, Mama Nabiso, Mama Lilina Romani, Aotiko Pesango, Makambo Nzambe, Asolola Kinaye, Bisonyos Toti Kolanda. Vraiment, commentaire mingi ya kosala ezaliti.
ezalaka oyo yoki ekota kati na yo epuis esala mosala nango. Voilà, koyeba kosoutenir basala nzambe eza eloko ya malamu parce que même makomi ezoloba ke oyo azozwa mosala nzambe na considération ya basala nzambe récompense na ye mpe kozala ya basala nzambe. Donc vraiment merci mama pour la considération wana omeki kosala biso rappel po toyeba toujours kosoutenir basala nzambe les hommes de Dieu spirituellement, physiquement, toyeba kokanisela bango et puis pourquoi pas toyeba kobondela rapport na bango. Donc merci beaucoup. Quant à moi, je suis arrivé à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis partout où vous êtes. Vraiment, Kolo Apambola Biso, comme nous le barra toujours, c'est ça l'amour au Christ Atikela Biso, Koeba Kolingana, Biso na Biso. Vraiment, Nzamba Pambola Biso Mingi, na sepelipe na message au Mama Pessi, vraiment. Merci Nzambe à Bakisela ya Mingi, puis à continuer toujours, qu'on révéler au Makambouamien pour que le peuple dédié et toujours. Na ko bénéficier na yango vraiment malam. Quant à moi, je suis arrivé à la fin de notre kolba awa. Je dis un grand merci na bino bato nyonso bozwa kiliba kwa kolanda biso partout place bozali vraiment nzamba pambola bino na fidélité puis to bosana te ko s'abonner toujours na chaîne na biso et HP Media TV. Donc tozana toujours pour na bino toza baumbu ya o nzamba che pour na koyeba kozwa basali na ye ko bimisa bango na nzela ya télévision. Vraiment nzamba pambola biso mingi. Je suis arrivé à la fin na pesi mbote na mon réalisateur Nathan Mwamba, de savoir et la conscience de mieux faire. Yamou Sali Peto Bimaboé. Un grand merci à maman Geneviève, maman GH, ya papa Ozeamani et pourquoi pas na Basalanzambe Nyonso. Au Balekara na chaîne Abisso et HP Media, je vois prophète Jonathan, papa Rick Mons, je vois évangéliste et chasseur des démons. Aotiko Bika Kalaming Tenzamba Sali Ngolu et pourquoi pas na Pesa Mbote na pasteur Israël Lange et puis Balanzambe Nyonso, Basalanzambe Nyonso, Kati. Il y a EHP Media. Alors, tout le monde clôturer la prière. Nous avons Omega. Seigneur, nous te disons merci pour le message au Pesibiso. Vraiment, tout Seigneur Esprit Saint, et Bakoko, Takatia Morona Moko, Oyo, à la message au P et Sala Salanango. Vous avez qui n'a pas le alpha, P au succès n'a pas le Omega, et on te remercie vraiment. Merci. Alors, Tika était mon ensemble nyon sur place à Zolanda. Message oyo azwa yango en considération pour être ebako botambuma katinae orande tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, je dis un grand merci et quant à moi je vous dis bye, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.